Mbote, Nabino Baebozuli, Bakwa Koland, équipe, il y a Bosolo dans politique officielle sur terrain, Bozouami de partout à travers la République, pourquoi pas à travers le monde. Totombe Libino, Mobu Molamo, et puis bon début de week-end. Tozali Lelo, le 8 janvier 2021, Lelo des jours Oyo et Dikapven na Zobi en prison, et puis na ba compagnon Oyo Bakanga qui bango na liwa ya musée Laurent Désiré Kabila. Lelo Mokonzamboka a Gracia qui bango mais Lelo des amokolo ya Zobi en prison. En tout cas, beaucoup mona il kamba ko bomba wezate bokoyo ka ba membre famille, bokoyo ka bana na ndenge bakoloba, bokoyo ka pe acteur politique mususu o pesika to kuta na bango ndenge bakoloba. Tozan eloko moko ko bombela binote to tikibino bolanda ba image Oyo nazali ngai mokote nazali accompagné na Mohamed Fazili. Et puis ngai ezali humble serviteur na bino Ordinolas Mobala papa sango abenga ramingi Ordi Mobala ezali pour le compte de magazine Bosolo na politique officielle oyo kumba maka na Israël Mutombo o biso soto mesana ko benga papa sango na tiki bino na maboko ya Mohamed Alex bino ba image et puis to kozonga poto conclure.
aider Abimi. C'est pourquoi nous avons écrit que Dieu a fait un miracle. Puisque miracle, motaimona kayangote, ayoka kate, et comprendra kate. Yango oyo, tozongisi matonde pa ya Yahweh, topesi merci Fachi. Biso, kaka ndenge mwana lobi toza bakatange. Balola be, hein? Origine de Kapanga, ozoyoka.
Tozane Sengo Moko, na évité surtout pour le vraiment. Et nous remercions premièrement Dieu. Et si Dieu n'avait pas touché le cœur de Fatih Béton, et l'homme Molinga Salimate. Donc, tout ce pays, et si on a besoin de éviter, ils ont limité dans le journal. Donc, c'est comme si à Sali 20 ans, donc, tu comité à niveau netika, tu bossana. Donc, Nzambe o abosani saramikole belé au moni a passi, il y a isengo le kaka. Donc, zongi si matondo mingi panzambe. Non, moi, on le battait sur Nzambe. Je suis la fille du colonel Edi Kapen. Les 20 ans pour nous ont été des années très difficiles parce qu'on a grandi en l'absence de notre père. Mais grâce à Dieu, grâce aux personnes généreuses qui nous ont entourés, nous sommes là aujourd'hui. Et ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes très contents et nous remercions toutes les personnes qui nous ont assistés de près ou de loin, mais surtout des remerciements chaleureux à l'endroit du chef de l'État pour la mesure de grâce qu'il a accordée à notre père. Après 20 ans, Fatih Béton a sali te remercier mingi. Nzamba pambola esengo 20 ans, papa a retrouvé liberté na ya kutaina bana, avandi na bana esika moko et en tout cas eze esengo mingi. Pona nga eze esengo mingi. Pe Fatih Musa ne kende liboso Fatih Béton. Mbote papa. Ko yeba na kati ya famille andeko le colonel Edi Kapen ozana. Naza nièce na ye. Esengo nini ozana ngo 20 ans après okutaina noko na yo. Bon, d'abord il faut qu'on tourne dans Kolo parce que yenda a pesa katon na circonstance. To sepeli makasi mokonzi mboka bimisi colonel Edi aza noko aza papa aza na degré de parenté na bato ebele. Alors to tondi et to pese merci beaucoup akoba kosala bolamu non seulement pour nous aujourd'hui à Pangusi Pinzoli na miso mais à Kansape batu mususu. En tout cas qu'il soit béni durant tout son mandat, qu'il soit vraiment béni. Yango na ko koloba merci. Mwana mboka mbote na yo. Mbote. Boko yeba to monyo awa oza nani na kata makambo. Nazali avocat ya colonel Edi Kapen. Il est client de mon cabinet depuis 2001. Kombo na yo nani? Maître Matuka Kabakisa Patient. Maître Patient, esengo na yo ezani ni 20 ans après, comment na client na yo abimi. Esengo na yo ezani na mukula lelo. Bon, d'abord un sentiment de gratitude envers Dieu, envers le chef de l'État, puisqu'il a pris le courage que les autres n'ont pas pris. On dira aujourd'hui que nous n'avons pas beaucoup à dire sur les autres aspects de sa libération. On remercie le chef de l'État, mais surtout, il ne faut pas oublier qu'à travers cet acte, il a redoré l'image du pays. Il a vendu l'image d'un pays civilisé. À tout hasard, je rappelle que c'est depuis 2013 que le colonel Kapen et ses compagnons ont obtenu de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple que la RDC soit condamnée. Et le pays était condamné à les indemniser et à revoir leur procès. Mais 7 ans après, rien n'a eu lieu. Mais avec cette mesure de grâce du président Félix Tshisekedi, nous sommes très sûrs que l'image du pays est bien vendue. Est-ce que votre client est libre de tout mouvement pour l'instant? Il est libre de tout mouvement, il est là, sauf qu'il doit se remettre sur pied avant de s'exposer au public. Ils ont eu 5 amnisties que M. Kabila n'a jamais voulu accepter de les élargir. M. Kabila a libéré beaucoup de gens, mais il n'a jamais accepté d'élargir tous les condamnés à les dossiers de M. Kabila. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, qui s'inscrit dans la logique de l'état de droit, de réparer les injustices des victimes innocentes, a signé une ordonnance pour élargir et gracier le colonel Edi Kapen et tous les autres condamnés au procès de Mouzé. La réaction, c'est de remercier le président de la République qui doit aller jusqu'au bout de sa logique de construire l'état de droit. Voilà la réaction que j'ai. Merci beaucoup. Nous sommes dans sa parcelle ici.
pour réaliser effectivement qu'il dit qu'à peine est chez lui à la maison. Et bon, bomino moko bomoni to bandi kuna na prison centrale à Makala et puis nesika to komi awo ezali na joli parc na ma campagne ou esika kenda sango tozali juste devant parcelle il y a le colonel Edi Kapen bino moko bomoni ndenga koti ndenga kitipa koti na ndaku na ye boyoki mwana na ye boyoki batu ndenge na ndenge balobi pourquoi pas et puis acteur politique le député honoraire Franck Diongo batunyoso balobi toza vraiment la commentaire ya ko loba mingi te mais topesi mokonzi mboka merci na ndenge agracier mwana mboka oyo puis ba compagnon na ye ndenge babimi na prison et puis topesi merci na batunyoso o nyonso balingaka équipe ya Bosolo na politique officielle de partout là où vous êtes en tout cas topesi bino merci na ndenge bozo continuer ko soutenir biso na ba prière na makamu nyonso topesi pembote mingi na papa Sango Israël Mutombo Muluba Mwindu et sika zwami pourquoi pas na la grande équipe ya Bosolo na batu nyonso esika bazalaki na PCP merci beaucoup mingi na Mohamed Fazili na ba image nyonso bomoni na ba temps fort nyonso to lakisi bino ezalaki nga humble serviteur na bino ordinaire mobala ordi mobala ndenge sango abengaka nga en tout cas totombeli bino encore une fois mobu molamu et puis bon début de week-end et puis mbote na bino esika bozwami ndeboy tukutane mikolo ezali koya ciao.